Boyebi Sapati, to Samalo, Olobaki Polabano. D'abord, bonne santé, plus de 2 ans au Lekasuna Média. Je pense que la quinquennat, il y a le président Félix Antoine Tshisekedi, notre distingué neveu. Tout au long, il y a quinquennat, premier Mukongo, Mukongo Moko Kaka. Na 5 ans, Ouazara qui est invité dans le journal télévisé à 20h. Na RTNC et Zangai. Aloba qui a mon encamba, qui appartient à Mlelo, 6 avril. Journée commission mais payée pour la lithium pour Mugimba. Et comment quitter? Je suis un homme amélioré. Chef de l'État a sali coup d'envoi. Il y a route nationale numéro 16 de Kisantu, Kimvula. Mais jamais, bon, mis 3 fois. Chef de l'État, il y a Balembo. Voilà, hier, ma tante a pogné au gouvernement mobile. Et je décourage tous ces jeunes-là. Voilà les bénévolants. Basala qui bénévolants, Beto France et Zali. Après 5 ans, na Zali apparition. Na Kisantua. Comment vous voulez pas que Bana Basarabo? Bino ba Congo soki bo pesinga 5 députés nationaux na kopesa bino primature. Eza bongo bien, eza bongo te. Eza bongo. Na ndeko na biso Val Masamba. Ça vient de moi. Na lingi na ebisayo OK. Ozo sala makambo. Koleka ba gouverneur, ba député. Oza ya ko s'enquêter. Et on va te propulser. Baya ye. Baya ye. Mama kingani ndoki. Mama kingani ndoki. Mama kingani ndoki. Les cathédrales de cette douleur, Notre-Dame de Kisantu, est parmi ma patrimoine abisso parce que c'est ici Mani Congo a été décapitulé. Premier héros ya Congo Oyo, c'est l'abbé Jean Loya. Mbuta Wameso a se découragé parce que jeunesse Oya eko hérité et ça déjà ba bébisa yango. La parole du chef de l'État vaut loi. Eli kolobanini maloba ya mokonja mboka ezali mibe ibeko. Batu bakoko abize na ngate lokola mwana ntsuka oyo ya jibe piana oto soka lelo ba witi ko engager na OCC SNEL régie des eaux na nyonso wana jeune mkongo aza Kasavubu abako ebotama na mabimba epa ya nzezalando eza bongo beza bongo te eza bongo na Kimvula ozala nani soki kaka okufi morgue zate babetaka bato basete na makolo batie yo na pano po bandoko kauka na courant kabwa kwa vous avez dit bois pour bambuta bo bayeye leni bambuta biso batama na di po yeba kota zo kende ça veut dire oyo azo ça et lobi na papa Matusi la to ponaki ba député minable ti bano mabeto ça veut dire d'abord yeba na lufu na remplacer les qui a tout matubwana avec ICP abando ça la 40 millions na époque non seulement la saison sèche mais aussi na période de Covid donc bakanga frontière il y a aussi 40 millions balobi na sala 120 millions mais na ye na sali 500 millions bano basenga ikopo na pesi bango ngamati ba député bazui 41 jeep de 41 jeep on a so ba kabole on ba territoire chaque territoire de kozwa 4 jeep ce qu'il faut de ezu 8 jeep et puis mbanzangu y aura révolte ba chinois na ba japonais bazolinga kolakisa ke nzele komi mukie po bango ba welela marché ba sala autoroute na lobby na miniti oyo le chef de l'État a déjà honoré nkaka ne mwana na lobby na yo mboko ya bantandu esuki na nzadinki donc ito kabwani wala donc na suki wana donc ta na lobby no wana résime tout o etikali kubenume